tous se sensibiliser, tous les baquets, toi, Rwandais na pouvoir. Ça n'a pas de sens. Bisous, nous sommes responsables. Les Aoué ratés, nous sommes responsables. Il y a Rwandais, au hasard, na pouvoir. Congolais, nous sommes responsables. Pourtant, on a côté na pouvoir, vous avez dit Rwandais, boutique a gouverné pendant 10 ans. Donc, ceux qui Rwandais, on a bien accepté qui a gouverné pendant 10 ans. Ceux qui les lots, ceux qui batubazoli en bongo naye, et bien tout le monde est responsable. Tout le monde. Congolais, au hasard, awa, au hasard, kuna. Mais dès que il n'est jamais trop tard. Ceux qui timbeli en onde sikoyo. Problème exact, il n'est jamais trop tard, mais tout le candidat qui est batumso baza ba victime, batumso baza ba bouc émissaire et tout, et zande kaka to solo là. Pona esa la bien comme biso zona souci ya mboka wana bana biso baza la bien bayoka musique moko ya propre et tout boyena boy so bomoni ke ba musicien bazo beta mo ba musique moko ezo sala moi bien te et tout to solo liango et tout en tout cas bo sala boye ba comité censure ezali que non banzembo boye pour l'éducation à bana ezo sala bien te et tout bo solo liango ndengwana na brutalité nde en tout cas na éviter so tozo ba solution moko efficace na éviter so na solo mabe. Merci. Le Congo va mal de plus et suit tout. Il y a un monument révolution et les autres éléments. Mais la premier facteur de développement du pays d'abord, c'est la mentalité. Donc quand ils ont dit message, il n'a pas peuple congolais, ils ont dit mentalité. Donc si vous avez dit que changer ma mentalité, et aussi la paix bien. Après message na ko pesa susu pour nga na otindaka ba message kaka autre ba en allemand ba botschaft ba message ani balé na otinda ezali pas ba artiste na so ba musicien omoni ke na Congo musique ezali lokola balé na Brésil donc à partir ya musique ya monde ekoki ko sala ke ba ko transférer message moko ya bien la population na biso ozomona. Donc, na osenga na ba artiste na so ba musicien nazo yeba na ngai ke so za na album tant so ezata 12 chansons 13 chansons nyo so alenga mbongo pona financer album okoza netika ke zalaka mais ba mekaka na avenir ke ko pesa message moko boye à partir ya musique. Message wana partir ya musique ezalo la message moko na kolo bake misie akoyemba ke no abandeko to keba so za eloko ko bwaka na nzela tene matata de bunde salobaki ou bien bandeko to keba ko pa keba car na ba place mususu donc ezaba message moko etant sur la marque wana tellement batu balinga la musique na soit trop yango nde ekoki ko lexa message direct et pas ya population. Voilà qui deuxième message dans la 5 pas investisseur so ba meka ko changer ba meka oyemba ta ba nzembo et touchaka mingi mentalité na biso conduite ya vie sociale égos ya société égos ça la moi bien bani pourtant tellement te okango trop même tando yokango pour ba te bele bazali awa ba yemba pe ba nzembo ba yemba ba kombo ba tuka ndenge zalaka bon ce qui peut ba musicien na biso ba komi ko taper ba boule ka kene la pesi par exemple là pour la société et ça la paie bien. Donc troisième message na nga ezali na bandeko na biso o net ba so pekisa musique e beta awa ya wana lobi ke na comprendre pe bango mais musique na politique eza des choses molt différentes. Musique ezali culture na biso na tolobi biso nyonso tozaka na besoin nango to kutiango l'air to botama to koli nango bana na biso pe bazokola nango des eloko moko boye poto pekisa ngo leo na poto eza pasi yango na to senga ke pona bandiko na so ba combattant biso tout eza ta ba artiste tout o ba conflit banani bango tout ba vietone bango nyonso ba jibe bango tout ba combattant donc congolais nyonso aza combattant moni congolais nyonso aza combattant yana o senga ke so ki problème ezali vandi na mesa moko biso nyonso leader à combattant à mon ami et organisation nyonso leader na mo azalaka leader à mon ami kotope ba artiste ba kobi s'appelle leader na bango ba kutani ba sololi ba pesali ba idée que bon biso to lingi boye ou bien que lo la bino ba tu ba yo karabino ya trop ko le kabale ko le katanso ba théâtre yango wana ke to lingi bo passer biso message moko et que message wana e comme pas population ezo un message wana ezaka eloko mwa nde wana ezali ba idée nga na pesi na banza na suki wana na pesi ka mbote na batu nyonso ba yebinga bana nga trou bisou na linga bino nyonso
Donc, na suki wana merci. Ok, merci. Toujours, merci mingi papa Botamba kopona kotiela biso babilili oyo ndenge touti komona bandeko babolingo bino moko bouti komona réaction ya maman congolaise pe réaction ya papa congolais oyo bavandi en Allemagne bino moko bomoni pe boyoki na minute oyo nga nazana na commentaire ya kosala te. Alors na retourna na papa Roger yo omoni ndenge nini pona maloba ya mama Nicole pe ya ndeko congolais omoni yango ndenge nini? Est-ce que to traité bango pe na kati ya lingomba ya bana ya kuluna oyo bafingaka bato liboso ya bakamera to yo ozali ko juger bango ndenge nini? Pesa na le point de vue na yo papa Roger s'il vous plaît. Mama Rosalie nazali koyebisa yo ya solo vraiment soki nazalaki pembeni ya mwana mwasi oyo na kombo ya Nicole oyo touti kotala na babilili, soki nazalaki pembeni na ye vraiment nayebi ndenge nini nalingaki na yamba ye na nzoto te pe kopesa ye ba bisous. C'est la première fois maman Rosalie na moni une Congolaise azali kopesa makanisi oyo ezali makanisi moko ekoki kobongola meme 40 combattants bato bazana ba raisonnement ya tina te ekoki makanisi oyo ekoki kopesa enseignement mobimba na 40 combattants pe bazui pe nzela ya juste pe babandi kolanda nzela ya malamu parce que maman oyo congolaise vraiment maman congolaise na ebité soki ozalaka na mboka nini vraiment soki okolanda émission oyo biso to sali pona bino ba maman pe ba papa oyo bozali na Allemagne pona ba déclaration na biso soki olandi yango na internet vraiment ndeko mwasi na sengi na yo pardon komela biso ata na privé opesi biso ba coordonnées po ete to benga yo to solola vraiment na ndimaki te ke une femme congolaise akoki kozala na mayele mingi koleka meme mipiku ya ba combattant parce que lelo ki combattant pona ba congolais ezali kaka ete bima libanda kende finga Kabila kende finga Lambert Mende kende finga bakonzi ya Congo awana nde babengi yango ki combattant. Mais alors que ngana kokoloba vraiment combattante na minito ndenge nazali koloba ezali mama oyo na kombo ya Nicole na tala oyebi ke yango balobaka ko l'apparence trompe. Pona nini? Parce que soko tali maman Nicole okondima te ke moi mutu na ye wana ekoko kozala na makanisi oyo penza ya kitoko boye pe okoko ndima te ka koko raisonner boye vraiment maman esika ozali na pesi yo bambote ya mingi parce que makanisi oyo ozala yango nazali koyebisa yo ya maman ya solo maman congolaise maman Nicole naza koyebisa ya solo moi muke oyo lobi soki lobi bazwa yango bapesa yango cours pona ba combattant ekoki kobongola mipiku ya ba combattant eza cours mobimba oyo pesi eza makambo kaka ba déclaration sali vaguement te mais maman na lobi ete opesi nde cours mobimba bato baza mayele ba combattant oyo penza mitu oyo ezosala tango bakovanda boye balobi no tozwi penza enseignement. Maman Rosalie na koyebisa yo te ndeko mwasi oyo eloko ezali kobangisa ngai kaka na kati na motema ndenga azali na ba idea kitoko boye kobondela kaka nde na nzambe sikoke akende kokutana na bambuma ya mabete kwete ana poto eza na batu sope bazalaki na ba idea ya bien mais bambuma mabe babebisi bango
oyebi ndenge bakongole bakomi kosala bamakambo ekomi ete soki bamoni ete bazali kotalisa mutu réalité mutu wana teti azokondima te aza kondima te bakoma meme kozwa bafoto na bango ya bamanipulation wana oyo bazwaka okoyoka bafemme viole bakoyela kopesa bafoto moko impossible bayeba tie lelo liboso babandi kolakisa babi tala boye tala boye tala boye donc système de jeu na bango ekoma kaka wana mais mama congolaise oyo alobi malamu alobi boye ebongi malamu ete tozwa baide na biso tosangisa baide na biso mpo congolais Congo eza kaka teke mpona ubien oyo bakonzi ya Congo bien mpona soki mpona nani Congo ezali na besoin na ngai na yo na ye kuna mpo ete totonga mboka mama azomona musika vraiment ndeko mwasi limbisanga me osika ozali na yambi yo makasi mpe na pesi yo babizu na ndenge moko akosakana te mais opesi ngai esengo moko ya kosakana te alors mpo bato mingi balobaka kaka ete biso tolobaka kaka mabe soki tomoni non biso soki omoni ete tozali koloba mabe mpo na mutu seke mutu wana ase comporte mpe mabe est ce que mama congolaise oyo na badéclaration na ye est ce que bomoni azokumisa kabila mpo aloba ete kabila boyeboye mpo biso lelo tondima ye non alobi bapoint positif na bapoint négatif mpo na mboka mais toye komona eke baide na ye ekoki kozala enseignement munene mpo na mipiku ya bakombatant nalobi yango bienga papa kozali maloba ya mama oyo bakoki kosalela yango livre mobimba mpe ezali enseignement mpo na mipiku ya bakombatant donc kaka oyo alobi wana bakoki kozwa mpe bakombatant batie bango na kati ya sale moko boye maloba ya mama baenregistre yango ta na cassette batie yango bakombata bavandi bazoyoka après na suka na yango mpe basalisi bango test ya examen mpo bayeba soki nani ya comprendre parce que oyo mama oyo alobi mpenza bamakambo moko très capital vraiment mama esika ozali nzambe apambola yo nzambe apambola yo soki nazalaka na pembeni esika na oyo ndenge ozalaki koloba mama bato balingaki bakamwa meme na babingambe mibali oyo bavandi pembeni no balingaki bakamwa ngai papa Roger nalingaki koya kosote na nzoto na yo mpe na yambi yo mpe balingaki bamona ata mosu nazwi liboma mais ezali liboma te mpo nini nasepeli nde na makambo oyo ye olobi vraiment nzambe apambola yo abakisela yo lisusu mingi mais mama ndenge ozali wana luka sikoyo réalité na mayele oyo oza nango luka yo moko nde oyo aprendre oyeba réalité koluka teke mutu aya kobetela yo bamasolo oyo omoni te oyo oyebi te mpo bakoya kokosa yo toyebi ndenge baza kokosa bato baza komanipule bato mpo na minute oyo toyebi meme na bato bazali kosala bamakambo mpo na koluka ndenge nini ya kobimisa bafoto ya lokuta mpo na kolakisa na mokili mpo baloba ete botala na Kongo me bandeko ifo mpe bomitunaka te ntango bato wana balobaka ete tala na Kongo na biso kuna na este bafemme viole me bandeko oyebi bato balingi mpenza mboka soki boza na basusi ya mpenza ya bamama wana o ndenge bozoloba na kote ya este boye me bino bolobi ete boza na 25 000 tonnes ya baarme soki mpenza boza na yango mpe boza na ndenge bozolobaki boza na bamibali ya solosolo bazali kobunda mpo na mboka baza kuna na terrain mpo na nini soki boza mpenza na susi ya mboka eloko nini ezangi bozwa groupe mosusu botinda bango kote ya este mpo na kokende kotia barrière esika baviolaka bamama na bino bato boza na susi mpe bolobi boza na 25 000 tonnes ya baarme omoni boza kaka komikosa bino moko lokuta oyo bino boza kopratike boza kokanisa ete arme na bino mais boza kaka komikosa nde bino moko yango nde eloko ezokamwisa biso bandeko babolingo olie bapratike lokuta na bango liboso ya moyini mpo ete batrompe vigilance ya moyini non bango kutu bazoprefere ke bapratike lokuta na bango epai ya bato osusu baza koloba ete tokende kobunda mpo na mboka bazoprefere kokosa lisusu bato bazali kati na bango alors wana liti nini oyo bozali kosala bomoni teke bozalaka komikosa bino moko